Une grande dame du monde à théâtre, c'est parmi des icônes. Elle a commencé son carrière très très longtemps. Elle a effectué des voyages par rapport à ses travaux. Elle a également mérité trophée, diplôme. On a baki le fona zalana ye. Boye bi asa petit pour présenter mais le roi na lelo na plateau na biso za mutasika. To bimisi na linga ki mama siko to kati sachet. Tiens, j'ai dit on fait moi plaisir s'il vous plaît. Voilà, je suis avec maman Top. On a des luttes contre la vieillesse. Maman ni maman. Yo comme maman ni maman. Bon ye barate na ya na ngati. Maman arrête. O ba ni maman ouais. Voilà surnom na yo to surnom yo au préféré. On peut s'appeler quand même bilé yango na ba fan non peut yakinte parce que on n'est pas mieux traité que et pas na yo moko mbala moko ciblé ka diaspora apparemment. Tozana chaîne na biso TV. Ah il est capable biso TV le bilan to bika plus. O lo bilika plus. Tozana biso TV na biso. Chaîne biso TV na biso na RDC za o elinga biso ba comédien o yamba biso ba comédien déjà na di pro to solo laka. Sauf que produit n'a comme vraiment prêté pour na que représenter ba. Mais avec le temps. Avec tes propres acteurs, oui, na rozana pas propre acteur nanga mais rien n'empêche na benda moi ba ba ko sala colonne quoi pour on peut bailler bana. Toi bana kasi mabato. Voilà. En tout cas aujourd'hui maman Top peut s'appuyer sur mode bilingue, il y a le passé, il y a le présent en tout cas. Mais ça n'a pas de question nanga. Je suis là pour toi. Voilà, merci, c'est vraiment une question et ma réponse en anglais. OK. Maman Top. De nos jours na bino balek na bino parce que tout ça au mois de mars o ba yepé c'est de marquer pe na domaine na bino ba o samsa na bango peut-être ba o samsa na bango bien mais oyo kaka na ngambo boye oyo afinga kiye malade kenda ki kuna azikosela ki asimba ki on étant maman na mois de mars on peut na moni batine so mato ezaka na maman mikolo ya to bito okolo bana bango ni bon pour na bana na biso ba ye lelo na lobby omoni biso to banda ba théâtre na CD c'est différent na ba na biso YouTube différent c'est ça c'est-à-dire biso na CD tozalaka ozomona président ou bien chef ya répétition azo diriger bino et puis bazo pesa bino ba norme et puis bazo benda bino matoi soko sai mabe directement ba gangelio. Donc aux autres on a nzela mbala moko. Mais na YouTube ata fille azo le kasoma fille on a kitoko eh ma chérie viens encore tout le monde. On a bien mon benga to ba producteur. Et bandi na bango mo ba producteur. Ti ekiti menga na on a sala ngoto. Ngana benda ra toujours muto na ebike na découvrir asala musala malamu. Alors et comment até que c'est difficile au terme moto bongo. A oyebisa yo ke ngape bapesa ngape yepa zo accord de kwanga. Il n'est pas 10 chiffres. 10 chiffres le gola. 10 chiffres ndezo bo mama kambo. C'est qu'on ote aini. Ba na YouTube ba na vitesse moko na langage na donc c'est ça. Mon salo et bibi to le ba une partie et ça par rapport à ba producteur ba côté si ba parvenu trop na mon salo. À mon que soit bengi maman top aza lourd, maman top azo peser. Caché on pesa maman top azo mona que caché on pesa maman top na ko pesa par exemple 5 personnes. Aluki na e bango oh le meilleur au moment top au pesa et ça au bon pesa te ba fani au bazara ya maman top bazaya ya bangoti ba jeu au moment top bazana au ba na ngoti tu vois des sika pesa musale ekufa yango wana siko eko comme até que non yo za professionnel ba milieu amateur na scène moi tu dis que non je ne travaille pas parce que voilà ça amateur non yo soko andi bongo des sika penza ba ke ko sale lo réunion tout le monde ba finir au bouton comme famille ticket nanda oh il y a un choix pour accepter quand même que jouer na ba ozana choix et puis si qu'on est tinga na pesa mutu musala na tournage te ko faire chier nga mutu te donc soko yeko jouer c'est ko yebi de musala soko jouer c'est ko yebi de musala et puis nga na faire jouer ça rabattre so na bambata so na moni expression faciale nezo côté par rapport ya rôle za nango na beta kapenza na moni vasco koti on dit na peso quand est-ce qu'on a mon coach jouer bien voilà il y a longtemps musuba Jacob que non tu es trop direct tu es non tozo dinga musa au moins tango ebima au beso jouer na footer au kitiso tango CD go bima so ki pe YouTube arozwa mama top pesi ndenge to linga raté pona nini po ba pesa kinga mutu oyo ayebi ko jouer te alors à kitiso voilà c'est ça
il faut aluka amata bakier na bango ya bandeko ya génération wana tant tout soit boaka ka wela ki mobali ba meme on a YouTube mais siko wana yo moko lobi bien so pe ba mobali ba wana eza bango neti ngana okota na ba détails na bango par rapport à quoi et arrivate que non moi conseil pour tout monde conseil ezaka na bato bazaka poli so ebi mona aza poli okopesa conseil oyoka toza na bana na biso bazaka poli tant opesa conseil ozomona vraiment que oui mona azo considérer conseil en tant que maman na ye azopesa conseil mais eza ba muso ozopesa ye façon azo yambela conseil na yo yo moko ndeko za nozomona ke ignorer nga minimiser nga ozo comprendre alors ce n'est pas la peine okomika otale na musika c'est ça c'est un travail oyo ba te belé ba mona ngo entre autres tout le monde va aller dans la tango qui est mais maman top ça parmi artistes rares na yo na moi no bosala musala so quoi accepter déjà moi no sala musalo dada international que je salue les ala qui ndenge nini yo to kotaki nango na makasi ye mutanzinga ki sala ngo c'était comment maman linga pe abenda moi ne Sarah ça moi je parle de dada non ça linga te c'est ça maman linga pe on va tout banda ngo naïf Sarah dada na pesi mbote d'International TV naïf Sarah dada sala théâtre nga moko alobi non maman non nga be osala badi ba répétition pas Bordeaux aux place penga na hôtel ba répétition pas Bordeaux ti na ndenge lelo comme international papa international les outils à 10 chiffres voilà sikoyo il y a des fois so batindeli mbongo na yebsaka ye faut pesa ka 10 mais pas langa abi yoza pasteur na ngata ngabi non ngam na benda yoti ngam na benda lelo bayebi yo pe babenga yo pe osala pe kombo na yo mais elo on a sepelaka na dada ba conseil tout na pesa ye avant bana musala yango ti lelo tozokende yango ti lelo nazina le rapport à mabete na yebisaki ye to saba o kuti respecter mikolo oyo aza na génération nanga aza mama na yo baza banoko na yo baninga génération na yo boza baninga nali mamba oswana te polémique te eloko te en tout cas jusque là à décevoir te à décevoir ngate to okende bien voilà po mokolo omeka ka mokolo pe na okata ye ya oza magère mais ba okate musalo ba okate makasi ba producteur de maramonio c'est style ba moko l'actualité oblige on a tout est passé dans un moment moko ya douleur to père de artiste comédien belé et directement tout le monde ni bobsek à papa dadi pitambala ndenge ni lega ki ba artiste ba maman tout le monde bossa déjà interview ça vaut pas la peine même tout bandelango au tombeau qui est chapelle batté chapeau pointi kuna et par rapport malgré eza nango ka liwa juste après 2 jours kaka ya enterrement maman veut à Midbanda bino dans la phare je pense que ça pendant la source d'information expliquer non biso bien ou dans mon maman top et ça qui nini au fait au moins non liwa dadi soka na yoki kombo wana na oka mabe mona mutema liwa wana ba comédien ba kufa liwa betanga liwa dadi ezati to misana ka tellement oninga génération na ngai to joie to seka to vanda to lia to bina donc infectanga mabe na kokate en tout cas sans vous mentir au nom de Jésus ti lelo na sala ka ba insomnie na kokana ko réaliser liwana te ti lelo je te dis la vérité vraiment famille a dadi et pesi soni et pesi mawa to lobeli yango pe mingi to tikeli nzambe azwa soin ya veuve wana na ba orphelin wana puisque nzambe aza le défenseur de veuve c'est lui le défenseur de veuve le père des orphelins azwa soin ya bato na ye sikoyo eza pasi nde na bato oyo bazo menacer bato baza ba mise à part nzambe baza sikoyo na problème na bango te bakomi nde na problème na nzambe esika mabe eza yango wana so bango bazomona mabe yango te nga na omona yango baza sikoyo na problème nde na nzambe puisque bana wana baza bana bitike tata na bango ekomi ye moko nzambe mwasi wana défenseur na ye ekomi nzambe alors ntango yo ozotouche ba mise à part wana za na problème na muta mokili tokosenga na ba pardon po toza bato siko za na problème na nzambe na ko intervenir donc omoni ntango bakundaka mutu mwasi akokufela mobali akokufela mwasi ntango bakundaka ntango tozongaka nde ekomaka siko vraiment ntango mutu asentir vraiment ke na perdre moko azala ye ya ngai bato bakeiti
Dès que c'est raisonnement yak. Pour les laisons aura plus. Pour mon tour aux kabola na imbeto, aux ola la nenda kumoko, aux autres que l'on bon rolia, au kabola bon amitié belé, c'est qu'on se sentir azate. On sentir vraiment que non, on dirait sentir mon robe va fongoler en commis. Voilà. Allez. Na moment où on sait qu'il faut vendre au raisonner mobile na yo, ndé na moment où ana famille na ye ba bengani yo. Et puis le roé comme ça, bo bengana mutu ndaka au fouté là. Ouais parce que ça et ça t'a le bango. Non 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 non. Eh, on est réseau t'es. Babi est capable de te. Eh, garantie na ezati. Na Congo to pesa ba garantie ba 10 mois. Ceux qui ont la possibilité de faire terre 1 mois ou bien 2 mois, 8 mois, c'est là. Mukolo le pan ou yemo ya ko yebisa ko zoko futa te. Bon, bima luka ndako ezana na mesure yo ko ka ko futa. To kundi vendredi dimanche boyo bengananga. Bana moté matin. Bona bambongo. Ba pesi mbongo. Première dame a pesi mbongo. Ba pesi ba mbongo. Autre ba bombi on a compte bloqué. Pourquoi? Pourquoi? Baloteli compte bloqué. Biso ba comédie tout ça ine. Mais ba congolais tant ba lia mbonga. Au moni biso tant ba congolais ba lobaka ba congolais ba lia mbonga matanga. Ba lela marana honneur hein. Dadi alela mi kitoko te. Tous à la sincère tout la vérité. Dadi alela mi kitoko te par rapport à Ranae. Alela mi kitoko te. S'occuper to tombo karaté, to lobate. Mais les cercueils là, il y a $250, il y a des cercueil. Et si on a des cercueils, ils ont $4000, ils ont pas tombeau kaki. Vraiment. Eh. Alors, rumeur aux obima que Baloba qui moi ça dit que Tambala dans la 4 c'est parce que même pandi par rapport à coutume d'abord. Est-ce que c'est vrai d'abord? Coutume Afrique ils ont kindoki. Coutume ni amalongez en Afrique. Coutume Afrique il y a kindoki. Ah, que n'est pas pasteur, va s'embêter, c'est tout. Bango bala batia na katikati na ideni. Bana ideni. C'est quoi ba la batia na katikati bana basu bien mibal. Moi si mpandi, sa petite sœur na nous mpandi, no mo tembo comme mpandi. Non ko. So la muna tonga ndota lota expliquer ba. Eh. Azape moi no abota mana ba parents na ye. OK. Ana ba parents na ye. Dadia lokota ke na onja gambela te. Aza moi no yo abota mapena ba parents na ye batika ye libre. Eh. Boka eza makamba famille abatu. Mais est-ce que ngambe ba kominga na journal. Bonga na yaka na ngama be. Est-ce que bino li ba seli na yepe pour réagir non? Te eza makamba famille abatu to otala na musika mite mezo vimba ezo pasuka. Bon maman to. Na moko ya famille nanga. Ah, ma famille abatu mais lorsque il y a liwa il y a la mo bino ba organiser ka mo mutabeli bo ba maman affaire ba kei la solution ni bozu vraiment pour na canette ya mo ça t'a dit Tambala bon. Bon, solution est ça, il faut réunir ça les mains, tout ça. Dans premier temps, ça n'est pas. Et pas un an, il y a. Delta Force. Delta Force. Ok. Ça pas Delta Force. Banana, monsieur, bazan a flat à major, ça dit. Badati, hein, pas major. Faut réunir ça les mains, tout y ba. Non, faut pas qu'il t'aille déjà pour nous répéter moi un petit rien pour Lukanda. Et puis, à un moment, apparemment, vous vous intéressez plus à Madame Gisèle que Madame Betty. Betty Nani. La deuxième femme là. Ah, Nani, Engi. Apparemment, vous vous intéressez à été ça. Vous rejeté. Non, 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 non. Sa famille même réclame qui est net la minute on donne un problème et ça Gisèle. Engaza est pas né à l'aise. Pas menacé était. Engaza à l'aise, mon la minute on a un problème et ça Gisèle. Dès que vous avez trouvé les solutions. Tu vois. Les gens dengue to salaki to kongola ki bambongo dengue ezalaki tant sangaliwa dadie yaki. Déjà to solo là qui engi ana parna et ni pardon ana parna et Gisèle pas ana parna bon bango nyoso babote biso bana bana na biso bana makila na biso donc to sana muto to rotika te pozo to pesi pe enité bongo bana na bota na dadi ba pe bana biso tu vois donc nani programme eza bon a reçoit parna et Gisèle pas reçoit parna c'est quoi le rôle la Gisèle azana menace na no mandat. D'accord. Voilà. Alors, Maman Top, tu as joué beaucoup de rôles. Est-ce que tu as un rôle? Non, non, non. Bon, tu sais qu'on est dans le pona. Ah, maman. Nakoli. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Nakoli. Na super mastro. Na jouachel. Na tableau amikuse. Un bleu yolinga. Babylon na za olinga yango wana. Na la taraba sexy.
siko na koli na bakisi mas omoni na kaboni na ona rôle mais lorsque on va jouer on peut plus influencer peut vina yo yo yebinga te hein ngaso na koti na kotaka nandeni influence neti nani ata kutu mobali nanga nazala na ye na vivana ya telemi wana etali nga te je fais mon boulot na kotaka penza tu as joué plus le rôle avec des jeunes na joué donc maman top va choisir ezala ka bana mike parce que donc jouer ba rôle plus ka na bana mike parce que bana mike ba bien ti bo ba fatigant na ok na bango oh mais comment donc tu assumes oh mais je parle c'est moi qui parle ngana lobaka ngana lobaka oui je suis maman top force eza pa bana mike ok na mikolo na rozwa nini. Tu affirmes que tu as eu déjà une relation avec un artiste comédien? Par Netinani. Tu es dans comédien? Jamais. Ah, bien Annie. Oh. Donc c'est artiste comédien dans la main bleue. Était Netinande nazana no na parmi les grands. Ta muso se yaza mutasika opia ngani. Yé kuta ko influencer ngande po ya aussi senga. Oh, c'est ça. Maman top. Je sens que je suis devant elle quoi. Oui, je suis maman top. Nalobara. Alors, nalobara, nazara hypocrite. Na ba émission. Moi tant na loba boy, j'y reste bofoy. La terre avantageuse. Azoyoka, il est là. Aibi que maman top alobara. Je parle. Oui, moi je parle. Pour la intervention, moi personnellement, on a bénéficié à un conseil, Moko, Maramba Mbetou, Hermo, Maramba Rosana Mokili, Rosana Batou, l'entourage. Mais moi, tu as ma soeur Liba, le tu as trop conseil, trop, mais yo, tu es remarié. Oh. Ma candidat, yo suis bien. Yo, vous avez besoin de bombarder l'émission. Yo. Et ça problème ni juste. On bombarde tout sur le Mali. Tout sur le moi de la femme, tout ça na maman. Tout ça maman, peut s'habiller conseil. Parce que yo la charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand on peut se conseiller que la femme vous la boy parce que yo mo. Mais na peut ça conseil na bino bana miketi. Na bino ba jeune fille bo mona libalo ndie ba aventure. Bino ba jeune fille bo mona mobile le roi camarade na yo. Non. Ozomona po lo bana mobile ke obenga mobile no monseigneur ozomona ngo problème omona ngo esopa yo Sarah benga ka Abraham monseigneur ya lisumu te bolingo sala sambla olingi no mutu mozo sala sambla ndiro lingi ete amona ke mwa so linga ete mo kufa ye kraka ya va bongo poani poani ni bino bwa bongo te bango eza kitoko te soko lingi mutu laksa eke na lingi yo. C'est tout, c'est simple. Asa mutuna yo. Problème exact. Mais au lingino, ozo kufa non na mutem. Allez lobi au crise d'estomac au kota ki hôpital. Faut na yo moko. Oh. Maintenant la bantu babi ko linga mobali netika na mwasa banda biso estopa ka mibali ba ko loba ke tala petisa na yo. Oh, na bolingo ko sopa na ala raté. Na bolingo yuma za la raté yanke pas za la raté. To linga na kaka, c'est tout. Est-ce que ba conseil non de bien nga pour nanga ba conseil non de bien. Mais c'est que so baby. Ba conseil non est bien. Mais nini. Ba conseil est bien ce que maman top yo mo quoi tu vas te marier à quand vous avez idée on a té. Maman top. Maman top nzamba sala ka grâce 18 ans Bali. OK. Na 18 ans Bali, na kola kitoko makasi hein. Ndeti dada. Ah dada au le matin. Bino lo bara bongo. Mais vous allez aller chercher dans classe, vous allez kitoko na passer. Nakola kitoko sans vous mentir, nakola talanzoto. C'est qu'on a kola na ngarable wa mikuse. OK. Tala lokolo so na leki ide manchanga bazo pa ngati. Oh. Oh. So na leki il faut balole longi. Il faut le bagé mona maso mo kwa leki. C'est qu'on nzamba sala nga grâce na 18 ans na Bali. Na bandi obota bana nanga. Vous comprenez? Père son âme, papa bana nanga ayeko kufa. Na vandi. Je suis avec mes enfants, je vis avec mes enfants. Donc, j'ai tout véhiculé. Nana et loko, aya mariage. Il faut à la makasi. Te kopikate. Azala de makasi. Makasi par rapport à l'homme fort. Par rapport à Maramba. Oh, azala l'homme fort. Par rapport à Maramba bon. Moi je suis le kélé. En permanence. Pas à ma maman yake na mama. Mais s'il faut donner la chance au peut chance à voilà. Azara l'homme fort. Ngambongo penza te. Mbongo ezaka na deuxième position. Na linga ye nano. Omoni mutu soko lingi ye.
ata lobby ba bien matériel na ye ke loko lingaka ye ozala na ye mais so lingi mutu te olandaka ba bien matériel soki azangi oboya ye wana siko ya bolingo te voilà eza bolingo te donc linga na mutu mabe seke bolinga bango te bolinga nde ba matériel na bango ce n'est pas comme ça linga na mutu yango nga il faut na lingo nano et puis so na lingi oyebake na lingi po mbongo ne elobano nga eloko te nga mona nsimba ba dollar donc na olengo te donc na lokso ka ekeke na lingi yo et puis oyebake mona lokela lingi yo po babiloko kozwa le mso na ozwa te bando banda kolinga ekipe te mokolo te azaka mbali bakoboyi te basilika la bango na domaine na bino ozalaki na kino olingi mobali mo bauti poto parce que bandeko mingi ya diaspora bavictime na makambo artiste comédienne alingi yo aya na kini abali okomi kuna bakombata non bacomédienne donc alingi papa mo na poto ye alingi abali comédienne ake kuna divorce kasi yango nga nazoloba bazolinga nano bango te alingaki akende nano poto azwa bacode akende poto mais ye moko moto en soi alingai ne ye te soki alingaki ye baoyo balingai bango ti lelo bavandi ti eza tout le monde était divorcé eza moto mosusu aza abingana aza neka moïse na nga baterme yango elobama aza ne moïse na nga nakende nga omona poto ozo comprendre akati mer rouge akatisi na ye ntango ye akomi kuna alakisi deuxième face ne aboyi moto mais ce n'est pas bien ce n'est pas bien oyebi ndenge alukela mbongo na ye te ndenge akataka pongi na ye 4 po akende kowelela bis akende kosala mosala na ye na azonimba mais azonimbaka mpo aluka mbongo yo okende po tokomi kuna balukeli tobanga nzambe ce n'est pas bien linga motu ozo comprendre ntango moninga olakisa bolingo yo mpe lakisa ye bolingo ya solo mpenza ozo comprendre ntango ozolingaka mpona intérêt mama lobe comme si je savais obeti masolo intérêt balobi yo ko mbata ba intérêt trop ba profit makasi mais normalement ne toi na mokilo ata yesu ne akufela biso ezaki na intérêt oui ayeba ke to bando adorer to so adorer que non na côté notre c'est intérêt ni bo bénéficier mama di mama olive mama nani mama di boko mbata ba profit comme pas possible ezali kamba profiter problème à congolais bolinga mutalo babolamu mutu te so loba bolamu loba merci loba merci pour lobi azo sous courage ya roselo sous bolamu eza bongo mabe eza wapi so to lobi ke non première dame aina 15 000 na matanga ya dadit so to leki na tv to lobi maman na biso première dame a Denise Tshisekedi to lobi maman merci eza profit asali bolamu yango biso pe tozongiseli ye bolamu to lobi maman merci siko bino boni basani so maman Olive abengi bato akabeli bato apesi bato enveloppe apesi bato biloko akolia soki to business biso to wana eloko apesi te à part ya koleka na tv to loba maman merci yango nde profit que non beaucoup bon balinga miso batia makolo nani akufi non bon major que non que mon ya comment muta groupe oyo ya kuna comment muta nimbo ya beaucoup ça mama kokota na monde ya théâtre te monde eza kaka ya oyebi omoni oyoki il faut kanga matoi ozoyoka monde oyo faut kanga mataka matoi kanga tia ba coton soko tia ba coton na yo isili oyoka bango te Bon, obando sumu karape na eloko oyoki kame omona ite. C'est ça. D'accord. On va maintenant parler de vos épouses. Moi je félicite ma réaction à madame maman papa d'Adik Tamba la petite biso. Mais il y a un moment quand même tu as payé mon makelele maman t'a posé parmi bateau de réagir. Ça si j'ai une bonne mémoire. Moi ça c'est Sundiata a manqué ma comédienne. Moi si il y a Poloulou. Ah oui hein. Alors ma bé pour la comédienne tout ça. Et comme il a rabino pe comment est-ce que vous le jugez au fait? Non, problème est omonetinga journaliste ata ye ayebisinga ke nasalaki émission na Intel alobaki boy avant nga na répondre na plateau na ye na yebise pesa na nonga elema natal nga mo natal bamemi biso na erreur trop bamemi biso na erreur trop alors 2020 oyo eyofungola bato nyonso miso je suis Mama Top au moins 2020 oyo et na ba réponse nga loba anu eza na réponse et na ba réponse ya ba question ya mutu na mutu tango yo lobi bongo soko linga ko tianga des conflits na ndeko na nga ya musala Nathalie so na moni eza par rapport à question oyo poser ngate directement chaîne non les gasouté d'accord nga penza au décision na zo yango o ba site internet e benga nga tellement trop boni boyeko na ko pe maté
On peut demander ni musalo de yangwana yonde na mutu fona pema on peut demander so be mbiso to sukapi mais tose les tina fila de mama to pa moko odinda binga le roi mama to bobi on bengi mama ni mama tangina ko mama musino makomona théâtre ata yo moko client de spécial à René Kabasele ma question je pense c'est comme pas maman toi on a René Kabasele de Bruxelles aïe RK de Bruxelles bambote na bisika oza. Voilà, je te salue aussi, je salue également Riga Solo maestro depuis l'Allemagne. Et aussi na bande connait ce bozo landa biso to linga bino mingi alors maman top tozo kana profiter na pesa ba mama top na Paris donc association ba mama top oui je suis mama top il est différent association ba mama top na Paris na pesa bino mbote vraiment en tout cas ba mama top ba binonde binonde vraiment mama top moko na bino payé bongo mama fondé na biso mama mette de yobe ba salutation na bino vraiment bisika boza ba mama top ndé oye na bosante ba mama emo nous vivant à Londres na moni bongo mama présidente d'été asana nazo mona bongo na ba mama emo nous vivant na kati à Londres na moni bongo yemoko Karine Manessa moi Sanjela Mino ba ma jumelle à moi ça mwindo ambinga pona nini te yemoko vraiment bi wechi bokechu ba la taille ne fait pas l'homme mais l'homme c'est l'homme qui fait la taille wechi bokechu ba petite sœur propre pona nite chouchou na nyota mwana moi si malamu na bosanité yemoko balobi mama Fanny Lembe la Brazzavilloise moi c'est mon conduit ba salutation na yo pour Anite Angelo Central ya Kaska Songo akati à Londres oyo Kaska Songo za yemoko leader ya ba assurance na kati Angleterre précisément na Londres na bosanité Pierrette Louvete ya la Charles voilà pour son abandi émission sala matin oh baza tellement belé il faut na kata on bandam nda OK Valène me faire à la fin de votre émission. Merci à tous nos partenaires Tolinga Bino ya trop que ça fait toujours confiance. Je salue comme ça les grands patrons, les grands opérateurs culturels Yamboka na biso honorable Serge Kaimbe Modiam Pita Mokolo Baraka télévision. Merci pour notre coaching. Alors maman top na musana bino biso to yebi comment côté mi ça plus na makambo ya bagag ba filmer mais bilengo no peut biso na mo prester ezala lisu vraiment te beaucoup mon frère on peut être libanda ezarani il manque ba producteur mo préféré plus tonzi kaka bon tozo kende ndenge YouTube ezo memena biso OK ya on peut tozo kende peut-être soto qui elo a wax biso alors toza kana kati ndenge ya zolinga yango tozo kende toza kana simana est-ce que ba voyage bosala ya foot atenda oui pourquoi pas dans la Kenda Angola 4 ans je pense 3 ans et demi na un mois na kanga $10,000 ozona ndanga sikoyo eyaki kosala ke na lingena gagner sous plus jackpot mbonga pari fou nazo dévoiler ko le lobate voilà na lobate na lingaki na gagner sous plus sans que na yeba na Angola batumo mabenga mo ba men nazai mupaya kande ba mupaya zoba mai polela bambwa batu bamela ngo bapaya pona kusanga koyeba esaliki ba men moko azota na flat OK na ebite ke men existaka ta on la na Angola quand des arabes fat bazo mona oya ya pe $1,000 wana na kwanza ngana kenda à l'époque Angola ngana kenda Angola $100 eza na 10,000 kwanza OK au moment de kabelo 100,000 moto kabelo 50,000 nazo changer que zana fille moko bepembe na ngana mama top so zo ba kwanza ngana pesa kwa $1 na o changer ekara un na sala $10,000 na kanga jeune moko ya kana au moins le mso 500 azo petit que la yo njoka azamen ba étudier budget na o c'est combien ba yebi ndenge ba récupérer kango ayo proposer nga drogue na ayo proposer nga voyage ya Brésil OK alobi yake ne Brésil na Angola basalaka bakopi ya badrogue yango te drogue ti na Brésil na pesa mbongo so opesi yo $5,000 ebotela yo autant so opesi yo autant ebotela yo autant il faut zabazana na kisi na yeba ite distraction ni nezwainga na fongola penza saki na ngamuta tindanga ten mutu pas forcer ngati na fongola penza saki na ngana kontela 8,000 ngana eka na chambre na ebika ke non robota yo mo po kende Brésil to yende mto ke ngana kende pona na documentaire na passeport angolais te na confiance car na monika yaka souvent kabela penga joka azamen ayaka na mission na ye apesa ye pe 8,000 2000 tikala etombaka pe ba période ya collation ya bana natina mbongo mtu na ye pe so 1000 so komena tina collation ya bana basomba boye
garçon ndande na zongi na bela kana sala 2 semaines en hôpital na sala crise na ngolo je te dis la vérité na lo bangote na sala 2 semaines en hôpital même na famille nga au moins ndande na ngala kufa mtu pale ngai bale kambo mais zamba malamu ba pasteur bazai koya ba pasteur ba bandai koya ko côté à Teyangai, ko fortifier ngai, ko non ba escroka yo na ngola. Voilà, côté à Teyangai ti na ne camarade na mo Élysée Zola Élysée, moi c'est mon cousin na minute azana ville na Casquel Lorenzo na aéroport en tout cas ma copine ba salutation aye à mama top longwa. OK. Ayo zwanga, ayo longwa na flat na hôtel. Amiminga to vendre pas na yewana. D'ailleurs yo yebiteke na mboko ba men bazala azam parce que la que men azala nga tuni men denine abi ba frappeur pona RDC to lo ba frappeur ba ona benga men de na yeba ite nga tuni men denine abi non ba frappeur ya ko frapper yo aza otala mouvement na yo nga zaki na pas joueur ba cap score bazo yo kabela nga tellement trop ne ba baloba ki non na Angola ba artiste comédienne mingi bosi sa valeur ya ba mama kuna kindumba kotala boye mibala batu bo bazalaka bachelaka batu bagarde le matu bosa ba kindumba ngo kebo ke la mission mususu ko ezana ko pe mabete libanga elandaka manga hôtel tellement toza ba manga hôtel eza normal donc tu assumes ça bosko to lobani na boya po contredire nga poto banda débat nango non je suis maman top je suis maman top voilà en tout cas c'est un plaisir ya royeba que on a vu ça avec beaucoup de cœur. Merci pour l'opportunité. Alors, c'est un conseil à donner à ma maman Nyonso. En mars, au web, ça va nous au travers la caméra la vision. Tu continues à moi, maman, tu auras juste un mois la vision. Pas poner la vision. Il y a un conseil à 5 minutes. Mois de mars, et ça, moi, au théo menacé papa. Et ça, moi, au théo, papa mal à l'aise. Et ça, moi, réflexion. Chiffre 3, c'est la résurrection. Donc, on peut savoir ce chiffre 3. Pour comprendre que maman a eu ma casse, a eu comme nene. Il y a une Bible, la Bible, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et ça, biblique, voilà. Aux hommes que moi, c'est un rôle de au sale. Et ça, c'est une réflexion, vanda, moi, oyo mobimba. Si tu as papa à l'aise, moi, aux hommes, moi, si. Tu as papa à l'aise. Si tu as papa, vous avez l'égalité, quitta. Tika papa mata puisque bible zo bana biso le kuma moi c'est rapport na mobile na ya mobile c'est rapport na nzambe c'est biblique bokonzi ya papa eza nzambe mutapesa eza yote eza nzambe mutapesa voilà mobile aza troisième créature au nzamba kelaki donc aza image de Dieu dans nzamba vandi alobi créons l'homme à notre image akelara mobile akelara yo moi cité yo moi c'est oyeko bimata nzamba lobi il n'est pas bon que l'homme soit seul alalisi mobali ayeko bimso na mpandene alors yo zaka na droit ya komikisa moi de mars tala ba comportement na yo ya mabeni no bandaki na banda janvier tu février mois de mars au changer fukama lela na mois de mars eza mois ya résurrection chiffre 3 ezaka la résurrection nini ekufaki na vie nao nini ezao marché te na vie nao ba relation nini ekatanaki makam nini ekangamaki fukama bondela nzambe asekuisa puisque bible bi tangu nzambe asekwaki 3e jour batu nyonso bakufaka mvaye basekwaka na ye nzambe asekuisa nyonso ya vino ekufaki esekwa po toza na mwana biso de mars en tout cas maman nyonso akolanda yango aopambolama voilà alors artiste comédienne kasi na ba artiste na biso comédien tosenga tolingana toza na bomoko tolimbisana tosupportane toza bato totutanaka po toza bato nzambe ekutu aza nzambe na likolo batutana na satan mpe abwaka ye bongo biso bilo pambo donc ata totutani lokwa toza famille nzambe asangisa déjà biso toyebaka kosupportane mpo moto na moto aye na éducation na epa na bango tosupporte baéducation tosungana na batoli tozalaka presse te mabe ya moninga tobimisaka yango libanda topanzaka te baréseaux sociaux eya te mpona bokamataka bamakambo baninga bopanzaka non baréseaux sociaux eye mpona kosunga biso information bino boyebaki te boyeba me ya malamu. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas quelques salutations à Salutations. t'as le problème apparemment.
ba mama top nyonso ngana bandelo ba mama top nyonso ya monde oh ba kota diaspora to pe suivi mbotali mama top yembo continue. En tout cas René Mbote mètre 84 un Brazzaville qui vit comme un américain. La salutation na yo penza bisiko zali na bosani bon te mère bismo. La salutation na yo pe eli ma fille dans les cadets garçons il y a 5000 garçons na beauté na commune Lemba. Ba salutation na yo mon neveu balobi mon neveu à moi balobi exaucé wato ba salutation na yo pe na bosani te dada international TV ma préfina donc ma première force. Ba salutation na yo Princilia Kanda Kanda ya Ale Malike ba salutation pour Nanite Ornella la vraie Kanda Kanda balobi Dubai point d'avutuka eloko pamba pour Nanite Ortini Chako Kanda Kanda balobi Enjulu câble. Donc est-ce que tu eh bah qui ça maman par rapport à fête hein. Oh yo peut ba quoi maman top hein. Na souhaité pas bonne fête na première dame maman Denise Tshisekedi bonne fête à ma femme maman Marie Olive Lembe bonne fête à ma femme vraiment et comme na bino ba salutation na penza ba bonne fête na et comme na bino esika boza penza po eza mwana biso oyo ya ba maman ba bonne fête pe na basi nyonso ya théâtre o to abengami mwasi oza maman ba bonne fête na na bo balinganga te ba bonne fête na bino nyonso po toza na biso ka bana papa moko comme notre père. Voilà la salutation na bino nyonso abosani sunanya abosani tenga mwana yisum tobosani René Kabassé. René Kabassé de Bruxelles, René Kabassé de Bruxelles. Ba salutation à yo, balobi moko nani, mon fils à moi na grand pays. Fabrice Lolema na grand pays. Ba salutation pour Nanite Jonathan Ganda na Canada. Ba salutation Lionel Bokassa. Ba salutation Nicole na Canada. Ba salutation Davivine maman na les petits chic mon asuka. Chic mon asuka bisous. Ba salutation pena yo. Merci beaucoup. Mon numéro de téléphone tout le monde peut-être au CP une émission ou au CP na ngote aux ana barema ki akosala numéro na ba finga faut un message hein vite fait pas commentaire au pas besoin au finga ma top c'est excité au ba ko pala da c'est excité au pas besoin au finga bozanga raté au pas besoin au finga numéro na téléphone plus 243 9 donc 993 60 66 27 plus 243 999 60 66 27 olingo benga na normal plus 243 9 90 77 805 na bosanité vraiment balobi je reste bofoi la taille avantageuse ma vie mobile mwindo taille recherchée pour la nité je reviens mondele ba salutation na yo boy fatigué et là on a il est Teresa Kilese salama mandoi de moi Anthony Singa donc mon premier petit fils quoi. Voilà, merci beaucoup. To boy fatigué maman to pas. Voilà, ma combat est fatiguée, s'il vous plaît, Nabino. Voilà. Maman, tu vas mettre moi de masse, l'honneur à la femme. Voilà, merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous. Je salue mon vieux Matou Idol depuis la Suède. Je veux également mes bonne fête à ma femme, na femme nyonso mo pesa na ba conseil, surtout na ba o finga ko finga na mi pe ay mo zo sala nga bien. So mo fingi te do zo manquer ngai do. Kuna luka commentaire na fingi. Donc papa faut pas honorer ba maman moi oyo hein. Moi s'il vous plaît ba maman. Obeta maman te. Ne touchez pas. En tout cas moi papa na nga ko beta maman te, ko finga maman te. Supporter maman na ba caprice to pe na ba comportement na ye. Yo bercer kaka po eza mwana y voilà. OK. Na ba maman pe boke pe ko participer na ba télé à formation. Bien à moi boutique ma copine à moi bon séjour na Cécile Ngengele na kacha Kisasa mais bonne fête de femmes penayo Cécile Ngengele ma petite sœur voilà. Merci. Donc je disais maman vous avez autonome mais c'est très important, il faut pas seulement dépendre na papa banda so charge anda quoi futa anda ka tomba courant to ba so ye kaka non ça là. Oui, c'est ce que je dis, vous avez autonome s'il vous plaît, il faut garantir top mami ba beba na mingi ba couple sinon niveau à poto ndaka moi ça la elote mbala ça la elote mbala ça elote moi ça la ka coûte comment papa s'entraider quoi papa va comment dire que la coûte ba maman charge au moins sur 100% maman zo futa 80 papa zo ka 20 or yenda za mokonzi il faut za mokonzi papa comment ça bon oui nazana ba plainte belé ya ba maman au moins penza papa akineli maman penza charge atene makolo likola mais ça maman zo sala nyoso non
wana nazolo banasi tete yondo a contredit ngate petite sœur propre na kacha France donc eza droit na papa bokondi na yo nzambe mutapesa yo eza mutu te alors linga parité la parité ngo sko mabe et mabe pour ta la place parité voilà finance dans la parité pas c'est ça mabe la parité ngo to senga ki ngo sko na denga mabe et comment qu'est-ce ko mabe yango pe mibali ba komo tala biso bana raison fait quelque part katuluka la parité et kasi yo lingo koma mobile yo nzamba kitisho yo lingo mitombola mikitisa nzamba tombola yo voilà pour aux autonomes la Bible nous dit pour l'autre to kota moi la Bible bon senti peut to kota rappeler na ngwenda nzambe pour quand wa to sili karaté la Bible nous dit la femme doit être soumise pour so lingo mobile no lingo yo la kise non soumission c'est ça so ça pour ça mobile ça fait na maboko na la kise non soumission tu vas comprendre que le c'est X tant le bien avec soumission directement ça la m'a bloqué ba voisin au pesa kuna te la donc et puis il faut pas ça na rater Esther bazin Esther bazana ka ngembo ba ozela bino tango yo ozolongwa kaka Esther ya ko remplaçante papa na bande de touche pour ça j'étais papa bande na bazela ka bana bande de touche et puis ba on basala ka force oyo sala papa tena ndako yazo bimsa ba force a doublé spectacle la première dame boza maye vraiment moi je pense que Toli a pété sa mia babi oh baba banani au bazara toujours ndinga donc il faut vraiment que ça éveiller surtout je pense directement à mon beau-frère Célé Tamakou depuis Paris là où repose le cœur de ma tante Sylvie je te salue je vous salue faut ça toujours connecté na ba numéro ni pour Rabino mon vieux Mathieu je te disais d'ailleurs il y a tantôt là. Je salue Dada International, merci pour tout. Et je vois également Fils Makaya Bourgeois, gentilhomme, 3 fois des Bundes, mon ami d'enfance. Voilà. Je remercie la grande équipe technique. Là, je vois Gédéon. Derrière la caméra. Je vois également Charlie Kutengiaroba, Jerry Pambou. Merci à l'honorable Serge Kaimbe, mon David, ta patron financier. Merci à vous tous. On appelle Simbote là où repose mon... là où repose mon cœur, Maman Top. C'est ça, Mbote, Yaya. Je l'aime tellement trop. Mon niveau tant on a besoin de l'obara na koué déjà. C'est ça Mbote, yem tatang sa roba plafond. Bien Mbote. Tellement il y a des yek na plafond qui na ndako na ba staff. Mais kasi yango atang sa. Ba dessin nango na tang sa.